Bonjour peuple de diaspora, naye juste correspondre Bokechu na eso na première phase oyo ba confirmer que na pesa eloko na ba diaspora te et yami bale na ko pesa ba mise en garde soki ba continuer lisusu ya ko priver musique na poto ba continuer ya ko lobake non na kombo na ngai naza kopanza bino sur le plan politique ya makambo oyo bolingi bosala na koloba na meme na kosite meme bakombo ekoprovoke baincident diplomatique et puis bokosentir ke naza moto te bokoblage na ye bomeka lisusu kolekala media bomona makambo ngai na koloba bakoarrete bino meme yo boketu déplacement ni yosala baokango kosala prison peut qu'on directement dans RDC. Maintenant, il a confirmé au cas Bokechu. Le 6 janvier 2020, aujourd'hui $2000. L'agence La Grâce, na Bruxelles, na Matongé. Le 8 janvier 2020, aujourd'hui $1500. Le 10 janvier 2020, aujourd'hui $5000. Le 18 février 2020, aujourd'hui $2000. Le 24 février 2020, aujourd'hui $4000. Le 6 janvier 2020, aujourd'hui $2500. Le 8 2020, aujourd'hui $1000. Le 7 octobre 2019, aujourd'hui $3000. Le 15 octobre 2019, aujourd'hui $5000. Le 5 12 2019, aujourd'hui $10 000. Le 27 12 2019, aujourd'hui $3000. Le 3 janvier 2020, aujourd'hui $15 000. Na total mieux surtout et sali $54 000. Agence La Grâce na Bruxelles na Matongé. Où est la première liste. Deuxième liste n'a pas annoncé un lobby à $100 000. Après lobby n'a pas annoncé encore la liste mususu il y a $100 000. Et puis mbongo oyo na tinda qui jamais yo boketu tant que musicien. Na tinda qui on a compte il y a peuple mokonzi. Mais non comme musicien. Quel album oyo ko sala ke pesa nga succès. Nga na vie na nga moko na lobaki bako koyemba na musique te. Quel album yo ko sala pour na futo ba mbongo yo surtout plus de $300 000. Plus de $300 000 à part la mituka. Nze monisi quel succès. Nga na yebani na Luanda depuis 2002 jusqu'à présent Luanda mumaba yebinga. Et fais gaffe on est kalisu na télévision yo na Boketu yo na eso